mboka totondi au botondi mingi tozana motuna moko tolingi totuna yo par rapport ya marche ya éveil patriotique oyo esalamaki na mokolo elekaki bosoki yango na lolenge nini na regrette trop gouvernement na biso bamitema mabe omoni bapanzaki bato dans la police mais quand même d'une part d'un côté mokonzi mboka mpe alobaki ke entroupement ya 20 personnes bakoki kosangana te alors omoni lelo soki tokoloba mpona marche ya Pasteur Mukuna nga naza moto nazali kosoutenir évêque Mukuna na badémarche nyonso na bamouvement nyonso oyo ekosalama bamilitant nde bazali wana bato balandaka ngai toujours so bakomi bapres tokomobilize bato sikoyo biso tokotala susu confinement oyo te sikoyo nde toza boye tokomolinga omoni makambo mboka bazwa yango lokola bablaki te omoni lelo Mukuna azali mutu oyo aobundela mboka tokoki kotika Mukuna te eza teke lelo soki Jésus ndenge akendaki bapierre batikaki liti ya bapierre ezalaki jusqu'à ce que babundaki ti lelo vérité ya Jésus Christ evanda na mokili yango moni komba wana vraiment ya Mukuna tokoki kotika te toza kaka kosoutenir na badémarche tokozela le 25 oyo ndenge bakosamba toyeba ndenge ekoevolue mama. Voilà mon mboka besi tolingi toyeba lisusu arrestation ya Henri Magie te na bosani omoni évêque aza menacé na prison nayebi te so boyebi yango évêque aza menacé makasi na prison baya kobetele baporte baya komenace lelo soki évêque azwi problème c'est que gouvernement congolais nde tokose charge na bino comment moto aza na prison babiloko wana toyebi yango na prison bien pas que nga mona asala prison eyebaka bakokota te mpo biso moko bakokotela biso honorable frère ndio bakotela ata 3 fois na bamila de miaple bien cagoulé toyebi comment bino botie gens na prison baya kofra par rapport donc tokosenga na gouvernement bobengisa directeur ya prison bointerroger boattendre bobengisa président du chef ya pavillon babenga bagouverneur baattendre babengisa de sécurité baattendre pourquoi bakotia vie na Mukuna ekomi ya danger ekomi ya danger après le moto alobi aza maladi il faut ake kozwa basoin approprié akokosa mpona nini bosalisa baexamen mpo toyeba est ce que ezali ya solo to ya lokuta comment bino bokominimize bominimize yango alamu bakufa na prison bominimize bato oyo babomaka muse bao bolobaka ke soi-disant baboma Laurent Désiré Kabila deux colonels oyo bakufa na misu na nga bakufa na prison mpona bamaladi bayaki kosoigne bango te toyebi baréalité ezalaka na kati na prison yango tokoyebisa na bacongolais tosoutenir Mukuna totika Mukuna te vraiment tosoutenir ye tozala na ye ebandeli ti na suka nzambe aza juste nzambe akopesa mpe justice na ye kozala ya malamu makambo ekele malamu. Arrestation ya mwana mboka Henri Magie bino boyambela wana lolenge nini coupable Henri Magie nayebisaki okozwa 20 ans outrage contre chef de l'État outrage omoni individu wana abangaka chef de l'État te omoni Kabila elakaki na pouvoir nga oyo nalobaka ezalaki na finga ya Kabila te nalobaka oyo ezali vrai na misu ya Nzambe parce que so batuni nga yo lobi mabe Kabila nga ba oui Kabila bebisi mboka so babi prouver na lakisi bon olobaka ofunda Kabila mpona kofunda Kabila parce que akangi amenasa ngai nazala biloko na nga bepreuve Henri Magie yeke kolobake Félix donc ye mtu asalaka Kabila mtu asala FCC asala cash donc ce qui Félix atiki yango tokomona yango ya solo lelo soki omoni ke badiaspora ebele na poto partout na monde balobaka Félix aza na pouvoir te na propos ya maloba ya type wana soki Félix azaki na pouvoir te le bakangi nani Ibrahim Kabila bato bakangaki bato na bango Félix apesi autre babinisi soki Félix azaki na pouvoir te mais lelo bato mosusu yango bima eza nini kobebisa valeur
il y a président de la République. Alors le babilo komoko oh et ça dans sens té. Il y a on a ça ko bata peut perdre ba la kana argumenté. Na moment on ça na prison, a ko mona loko ba to batinda ke le baza wapi. Soit disant ba béret rouge, ba béret vert. Ba ke bi misaït. Ndenge ba ko de béret to mona ki Stallone si fait Stallone Ramon est libéré au Vietnam. Il pas le ba commando ba ke libéré. Au moins ka bimi zo ba bimi ki zengi. Ba ko mo senga déclaration état de droit kasi yango. État de droit lobi mabe. Donc il mutu moko bo avant na poto soka ki ne l'enfandier, soka sa ki ne nani ako ya ko sakana chef de l'état. Donc ako mo le roi chef de ako lo ba peke copie à Félix, copie à pesa qui est Félix ala mo ko lo baté ba ko diriger. Yango to lingi justice na mboka. Anti-valeur le la bango ba criminel. Bato ba tumi ba siège na biso ça bango ti to yebi bango ti. To yebi comportement la bango. Yé nga zali wana ceux qui bayokele ma on a justice ba pesa à 18h30. Ba pesa à 18h30. Ba pesa na ça 10 ans té. Parce que à tous c'est bangi chef de l'état té. Pe à ça les vidéos mon côté. À ça la plusieurs vidéos. Marolo bake batuli osasir na zasur. O osime na osime. Tandenga comme le roi Zoba. Zoba. Tu sais que bako bakolela prison et comme yabino. Biso déjà tala ça pour ce stoleki. Et comme ce yabino. Pour na nini ceux qui ont mis bateli. Osa la position. Au moins les politiques tout ça là. Il y a on a ça mingi boketu. Politique au Kenya on a ben jirté. Politique a ben jir et kangi saka mutu. Lelo ndenge na zaboyi. Ngana lobaka oya concernant makambu ya mboka. Bon mona ngate mkolmo na no finga mutu. Na koloba o tala likambu boye tête non, na koloba ba réalité. Parce que souvent linga laquelle habite mais vie sociale à bateau pourquoi? Vie sociale et baby à cause à boye ke boye. Na na baby sango de Kabila à sali boye. Na ko démontrer bango. Beaucoup de choses la politique il y a sentiment pour afinga ba seka. Et ça be erreur de konangai. Kembi sa politique non sa politique na yo. Ben un jour et qu'on porter là un problème. Oya pe kini boye ba fundi yo ba kangi yo. Nda finga kate, nda lo ba réalité. So na lobi la teki pantalon, la teki ngeli. Mais mon collègue peut sortir l'émission, la mola teki ba ko briller. Yo ko benga ngeli. Et ko finga te. So na bi mouton la teki pantalon munene ba tele pe la teka ba pantalon minene. Et normal, na ko finga mouton yo bolo la donc no na ko finga te. Yango moni le lopu politique boke tu sala la politique arrive au moment pour sala yango wana ya ko finga rabatu politique ils ont la maîtrise linga autant la information trop ola na information ya mboka oye ba neni lelo na TV ko défendre yango lelo moni ari magie sorne yango wana basundoli e tomoni ndeko Coutinho pasteur Coutinho Fernando ake ko porter plainte ndeko Kabila oya azalaki président honoraire ya mboka na biso ozwi yango lolengeni oh mais Sabino ngai na ali ngam na fungola nzela ngai ngam na fungola nzela po biso to ba to funda Kabila depuis na 2017 après arrestation na biso je to funda Kabila plein de gens dans la CPI obi lelo Coutinho nenga fouti félicitations bino botela te pour Kabila mais botela lelo ne Coutinho comment beaucoup de sa vie à mutu bo pe comme si tu paralysé pendant un jour normal les Congolais en a droit à refonder ce que ba sala qui est mabé so ba ce que mabé ta refonder te mais ce que mabé ba fundi Kabila pourquoi reçoit bango oh un jour Félix sera baby ba refonder répète pourquoi reçoit ba ta FCC reçoit bino pour na nini et reçoit bino pour na so fundi ba fundi parce que mutaza libre à funda na oh yes on moni lelo ya maman batali lelo Coutinho mais batala la famille Coutinho souci ba la pour na ndeko na bango Coutinho sali 10 ans de prison Paul Obanga sauvons le Congo et botela Coutinho ba problème ya ko te ba FCC AG na bango batu mabe tala ndenge ba onyoko la pasteur Mukuna Paul Obigara réveil patriotique Paul Obigara ba porter Kabila plainte Franck Idiongo Paul Obigara mais c'est Kabila le la pouvoir Paul Nini Jekoko le Kabila le la pouvoir Paul Nini Ndonga la reconnaître qui pouvoir à Kabila était 2011 basa batu mabe baba toko ki la ba pe mawate
il faut qu'il y ait la justice, Kabila il faut qu'il y ait Samba. Bon, on va faire pouvoir awa, to funda déjà partout, pas tous pas fournir des bandades. Mais balobi a sécurisé. Ah ça sécurisé. Ah, il y aura ça, il y aura ça. Il y aura ça ba immunité. Immunité a la problème té. C'est présent. Au moni hein, il y a un moni ba congolais, ba peuple est conscient. Kabila pouvoir na et silaki depuis 2016. Ba député oh ba toucher constitution ba kanga bango. Pour le mandat, on peut en 2016. Constitution, article 7, on va toucher en 2018. Après combien? Après 2 ans, il y a glissement, mais c'est Kabila. Comme il paie les lots, Kabila n'est pas allé sous le 18 Parlement, les députés ont changé l'article 7. Comme en 2023, les députés ont changé est-ce que comprendre biloko ba kotisi mususu donc yali batu oyo ba rena o ba linga ba couvrir maman Kadhafi azalaki mutu munene obine Kadhafi sukela Yaya Jammeh esukela ndeni Blaise Compaoré esukela ndeni au moins Hissène Habré esukela ndeni Saddam Hussein esukela ndeni Mobutu esukela ndeni Lisuba esukela ndeni nako tengela yo ba oyo balinga basaka en Afrique oyo ezali mboko na biso ya ba setre na biso mokilo mbako tout elango toluki Kabila akozalaka jugé ngala lobi yango Kabila akozalaka jugé un jour ata lelo te ata lobi te président Tchad après combien de temps? Président Tchad, après combien de temps? Pour la Sabango, ça va peuple conscient. Bako yebelo ko bako lobati. Mboko ya biso, na yebi convenir ko ya. To yebi o nzamba ko sala pona mboko. Ba ministre o balongoli minimité na bango. Ozolo balolenge nini? Bo sepe na ngoto bo sepe na ngoto. Na sepeli mais président, il y a sont des voleurs moyibi. Soko sa moyibi ngala ko betela moyibi maboko te na ko produire moyibi te. Soki omoni batwa. Batu mingi ba ministre wana bali ministre ko ya ali ya parti ni. Yense baza ba ministre aza ministre yense donc na lobby na yo ba politicien belé ba ko sala pouvoir ba ko sala la politique ya libumu yango moni bato ba pesa Kabila ba beki yangi banani ba politicien inconscient Kabila ça c'est une gaz mais te ko mona kaka bato to liaki na bango na opposition ba ke opesa Kabila boyebi bango e makambo kotanga ka lisusu te lelo pe omo bakoti bayaki ne na kanda ya koluka mbongo bayaki na kanda ya koluka mbongo bayelaki peuple te bayaki pona mbongo yango nzamba bisi bango na poasa nzembo ya nani ya embaka ya nani ya Pichu Mwanza tokoyeba bango na misala na bango oyebisa mwana tokoyeba bango na misala na bango yango ti ebo siyo ya biso peuple sani bama ata bakangi bango donc na linga bapesa bango 20 ans yango félicitations Fati justice quand même le lot moni et quand autorité banda Mobutu banda bakanga Lumumba injustement mais oh bakari ba tout juste gouvernement est liboso tout le monde ba kanga batamineni arrestation ya Vital Kamerhe et un espoir il y a liberté te ngai omoni mamba Kamerhe na koko tate na porter parole na bango di na ko lobaka ka soka sa coupable te so sa coupable te selon l'analyse nangai Kamerhe osala coupable selon l'analyse nanga pour na mona ki ba bordereau bimaki ndenge ba mbongo ba ko bima na lettre oya ba ko sala do ba la ko bima na banque bima na kombo ya Kamerhe o bomban donc totika justice asala musala na yango muto a intimidé justice te soka sa coupable te ba tike soka coupable mais pour les soka coupable mais ti Masaro bon Masaro ya kimaki nini yo yebe lo côté envie de recherche pe na ba no lu côté manda na obe bimaki ta kimaki nini mesire mwana na tai na ye ya mesire mwana na mbongo tala motema mabe Nzambe wakongole ba bitema mabe o bande Nzambe biso ba frère congolais to ma onyo kwa ma bato ba uta kota ba Burundi
bauta kota ba Uganda bauta kota ba Zambie ba Rwanda bokozonga kala mingi te na bamboka na bino totangi komba mutu te mais mutu ayebi kana nationalité ya lokuta est allié parce que soko za congolais okozana bolingo ya ba congolais okolinga to bebisa mboka tala ndenge Musée Kabila lingaki mboka Musa lingaki mboka tala maka Musa bakoloba ola sake bolingo mboka tala lelo ndenge mobuta lingaki mboka mais tala lelo ba misusu ba lingi mboka te ndeko besi tozo courir derrière tant opesa numéro de téléphone na yo numéro de téléphone nanga ezali plus nani lo basuka bana mboka bato yo kayo partout dans le monde 243 90 266 95 22 d'après si tous les Congolais mboté éveil patriotique à Mukuna nous sommes tous soutenir en haut soutenir plainte il y a Coutinho vraiment pour plainte dans la calamité donc tout ça bien qui m'y a Congolais là tout ça l'espoir et géant goulette calamité au couille tout ça na kondima toko bundi dans nzoto na molimo te bako bundi dans nzoto mais na molimo te est-ce qu'on comprend bako bundi dans nzoto mais na molimo te donc baka tsaze combat oyo ba minimiser combat oyo te Goliath a minimisé David pour Goliath a monaki 3 mètres na ye na point na ye bako pe bako tala ex-président bako minimiser combat oyo komi na ninga mabe plainte na biso les 15 combattants plainte ya Coutinho et c'est rappelé dans CPI plainte ya Mukuna plainte ya ba Jekoko dala ba plainte ko sana ngo siko munele pas déjà dossier c'est Tony au moins le monde a ba congolais le respecteur il y a procureur général il y a CPI ya kia na marche ya 2016 alors ba nini pour amonaki ba massacre ba nzoto batu me bandaka batu ayebaki nini gouvernement la armée na ye bango mutu basali ba massacre wana eloko na sabio déjà victoire ezali oya ko sosola oya ko sala analyse totondi o botondi mwana mboka besi merci à trop na remercier na pesi mama conseiller na ngai Nicolas Likio na Paris na pesi Papidoko na pesi Arinanga Serge Tambe na pesi maître Armando na pesi major Babou na pesi maréchal nanga lelo ayate na pesi Mbote na pesi tous les commandants MLP Mbote na pesi tous les combattants ba opundisa contre régime il y a l'état moïni oh il y a 18 ans na pesi no ba Mbote merci